mingi oyelaka ngai ezali pouvoir ya kipanvita matondo ingeta matondo pe soki totali mokili mobimba eza pe na bato ebele basala au moins pe na po benga makitambala mabenga makipanvita prière na prière ezaka na air nango prière na prière eza na ngonga nango okoko osala prière eza na ntango ya bilaka yo ozobelela mawa na nzambe bato bazalaki wana baza ba ange ya bilaka to baza ba ange ya mawa na nzambe buli eki yo lelo si mukanda kasi wangani mama kitambala o wangani nza mama kitambala kasi na buka pe mabolongo na sina musala bamoni okokoti mama kitambala ingeta bamoni pena koko pende ya 120 ans bapusa na kapembe na ngai na tango bango bazana ba besoin na bango lokwa ngana za ndoki na muta bakisi bayabika ki e simba mais siko ngai na lobaka na za ndoki ya bandoki na penga na banganga pota tango ke na nyoso nda za ndoki bandoki pe nzamba te pouvoir na baloba nanga soki na lobby vwe kanga Mbote bino nyoso balandi ya haut-parleur télévision plaisir les sous ko ba ke vous ebele les bosso ba post télévision na bino boza kolanda biso na émission oyo bomisana mingi kolanda na mukendi haut-parleur ya RDC mosala to sala kaizo comme la bino na banda ko sepelisa bino trop il faut sous ko rappeler parce que tout ça qui est un peu tout ça qui ba problème na ba chaîne na biso boyebi maini notre côté nango ben tout ça ko senga vraiment bandeko comment on a été pris haut-parleur boyebi si ko zaki déjà abonné mais ba abonné na biso nyonso ndeko nyonso tala o commence à se réabonner tala ndenge nini ko partager et pas ndeko mosusu bino nyonso bokota tokota pe na lombango tozonga vraiment ndenge tozalaki et puis message comme la bato nyonso donc je répète ça aux autres la biso ça na nous abonner te musalo sala ka sepela nango désormais banda kolanda ngai awa kolanda ba émission tout ça la awa na kitoko nyonso ndeto yambaka ba mbuta na ba mama na biso ya kitoko à l'occurrence déjà na plateau tout ça na mama kitambala le loto obetene masolo ni tobetene masolo tali ba pat bandeko na ngai ba pacte toyoka kaka motake kusimba kisi ya sali pacte ou bien musicien moko sala ki pacte Jean moko sala ki pacte yango na célébraka sora chebi a sepela raboye to pe sora sali bo sepela raboye mais biso moko pe na ba vie na biso est-ce que chaque jour to sala ba pacte te oyebisi olingi mutu oyebisi mutu ke na olinga yo mokolo na roboya na yo mapate ko ya na se komo boya na pe na mutu pe boyo zo mono ke place o kenda makambo simba te relation na makambo est-ce que pesa ba participer yo simba nyoso wana to solongo na mama kitambala o yazali un peu na biso awa yo kindaki ndeko sungi yo ubio landi émission o lobi mutamu kindi na kosunga yo zo landa ka ba émission na yo sala ka bien mais fana no peka ka bongo est-ce que ça participer ba retourne ngo pe makambo pe ya ka te ko ya tote mama kitambala mbote na yo ingeta matondo mbuta mokinzi boni yo mama mbien na ngola nzambe tango so to total saka ba na nzambe fumo kimbango ilongo na ya kimpa na balongo ba danger voilà déjà teni na yo bien habillé toujours aux aramo ba au sala ka mo ba bien na sala ka bo matondo ngamo garati ilongo na kimpevi autant so to na taisa ba na nzambe molimo nzambe to alisaka ngai ingeta matondo donc yo moko ingeta lelo ki na sala mo moi na bimisa ba fasi tout na kosa émission mo na yeso mukendile na bimiselo ngai ya kimpa omoni pelo ngai ya kimpa na sala émission mo na bi lelo pele na bimisa zinga za ngola na bimisi lelo pele ndina za beno atalokwa mama mafuta bien pe na bimisi sere na bimisa relongi ya baya ya nyonso ingeta matondo voilà mama kitambala tout ça na ba sujet moko très important déjà na tel ici ne bandeli ki to lobela mambo pacte mais entre parenthèses ndenge toujours tout ça là enlever les rideaux na biso pour na koloba ba question mingi to soke pa bandeko alors mama kitambala na kingunza même atandenge yo salaka ezalaka molimo peta msusu ya kimpa eyaka ndo salila kango trop parce que linga kolobela trop ou bien ndenge parce que bato bangi bayeba apparemment moto soko kotina mambo bokoko bien na kingunza ezani ti molimo mo balati sakaye ou bien na bakambo ba loge tout ça ezalaka bongo to ezalaka bongo te saka yo moko mais makambo sali to comprendre pe eloko wana ngeta matondo tango so tuna tali sabana nzambe na lobi ndeti ngai
nazala na province de Zaire na soyo nazongi mwa moke esima na po natalisa bato question aux réponses oyo question tolinga na peso réponse nasambela nga na tous les basorti église mais mokolo moko na bi na mona vulu siki mbangu na mona suya ya kimpa na mimi mbangu po eza réponse oyo tolinga mais tango siko nazuki mpeve église moka bangunze ezalaki na ngambu TKB mutabande kokamba ngo kudia nganga TKB mais tango siko nazuki mpeve na kanga ki panvita 3 fois mbala moko molimo ememinga ti na église wana ya bangunza na kaboli antenne lokwa molimo na teka maboko be papa c'est que bato bafana koto bon surtout batutu ki bazuki mpeve mba moko kudia nganga telemi chef spirituel alobi oyo mama nguya auti musika ayeko visiter biso mama ki panvita matondo ingeta nga pena natalisa bana nzambe na mingi nazwaka molimo na nga ki panvita asala kati na nga pe nga nazwaka molimo ya sorti nyonso nga kozwa molimo pe mukenzo kimi na komi koko nazwi na nga ki mpeve mais omoni pena ke na ko pena koko penja santa ingeta totalisa bato eza bosolo boyebi vérité eza na ebele bankulu bambasi oyo pe batambolaki na musala ya nzambe mais bakokisaki pe mission ya nzambe te po bazalaka bayaka na kati na bakilongo na biso soki totali mingi kota basécurité eza lokola na baeglise mosusu balobaka baprotocole ezalaka basécurité mingi molimo ekitelaka bango eza ya nematua ye pe aza ngunza mazalaki soda moko ya nguya atravaillaki na Brazzaville totalisa bato eza bosolo boyebi vérité mais sikoyo molimo ya nematua na molimo na bato bazwakaki mpeve mingi ekotelaka basécurité lokwa baprotocole ekokota na kati ya protocole moko pe abandi koloba na mongongo ya nematua pe apesi message pe bokoki kotuna ke ngai mukenzi na ye déjà na mokili combien de fois ye pas répondre yo ke na mokilo ye 3 fois mais il faut oya 7 fois oya lisute so zongi suso ya te akopesa pe batu sous punition ka bango ba sécurité so baso tambola na kobanga nzambe te so baso banga mibeko te baso banga misiku te oromona ke akopesa bango punition moko peut-être bokolia te toute la journée to sala pompage to sala bo ezala ba mibeko ba punition moi ebele mais mingi ne machua ye penda akotelaka mingi ba sécurité hein bato baza ba soda nkolo bino bobenga ba protocole po biso na église ya molimo protocole pe yende amona kana liboso ava ba bisielo ba mona ingeta pote yende azokamba muto ayene loka malamu muto ayene loka mabi matondo ingeta. OK, donc tu comprends que milimo wana ndingo lutani que deux fois et yaka ingeta tam suna ba bureau pe boy si yela yomo ko yeba ngakutu ingeta ebele mingi akoleka menga na totalisa ka bana nzambe mingi oyelaka ngai ezali pouvoir ya kipanvita matondo ingeta matondo pe soki totali mokili mobimba eza pe na bato ebele basala ba mwa pe na po benga mama kitambala mabenga mama kipanvita kana tindi te me ye moka bengenga pe nazana kisasa ekosa pe bato baza pe ebele libanda mboka partout omona pe mutu musu alobi lelo namonaki mama kipanvita namonaki mama kitambala lelo namonaki yo lelo namonaki yo boye lelo namonaki yo boye esalamaka même pe na mboka nanga Congo nakoza pe toute la journée pe to semaine wana pe na bimaki nanga te mais okoyamba pe visiteur moko alobi na yepa na yo po na monaki obikisaki ndeko moko na yepa na yo obikisaki mutu moko na hôpital nga pe nazalaki yango na mimi ndeko nanga to na ye epai na yo ozomona mais soko tali pe na normal boye na journée po bima inoti otali pe normal boye na semaine wana pe koto yo loba wana na kibonzoto boye okomaki te soko ekokamusanga te po molimo nzambe et pasolaka mutu nzela pe créelaka mutu eloko esikeloko eza te molimo nzambe pe bimisela mutu meme miel kati na désert c'est que molimo na nzambe ekomaka esika biso tokoki kokoma te lokola nzoto esumukaka molimo esumukaka te yango nalobaka ke natambola mokili mobimba na nzoto nakoki kotambola te me na molimo natambola mokili mobimba pe nakontinaka kotambola
ingeta. Voilà, Matondo, vraiment, maman qui t'emballe avec un peu expliquer biso na préoccupation tout ça la rango. Pourquoi pas te remercier Bino sponsor officiel Nelly Mokela, vraiment cheftaine d'équipe, prix Nobel il y a gentillesse et le mot n'a pas vraiment te pessimino mambo te belé balandara biso 5 sur 5 bazang qui s'est raté. Pourquoi pas Maman Kuba, hein? Donc Maman Kuba, qu'on a comme déjà extension en haut-parleur, na libota partout, tout le monde maman na no soki, mon joie charge ya bana nyoso mitendi association maman mo fondo coup de chapeau vraiment na maman que maman qui me pas vite que fumu kimbangu que ba koko na biso nyoso vraiment baza fier na musala kitoko zali ko sala esika bazwa mi na mokili na pimba kalunga ndenge to lobaka. Alors tozongi un peu awa et pas maman qui tambala le surtout pour moi quelque chose tout côté vraiment na vie facile et maman qui tambala il kambuya pacte ba pacte oyo tout ba na peu côté moi un peu na ba dimension apparemment ils ont ba dimension belé ceux qui muta bengi maman qui tambala na kosunga na kokanisa na loko moko boye par exemple maman qui tambala sambele la ngai na zwa mukanda ceux qui na zu mukanda tamsusu na kosala eloko boye et arriver à répéter tamsusu pe mutu pe asali yangote ou bien et puis hôtel c'est ceux qui peuvent s'alimiter est-ce que peut avoir un bon rappel de conséquences ingeta Matondo eza pena na conséquences mingi ya koleka tozalaka na makoki ntango surtout na taisa bana nzambe tozalaka na makoki ya koyoka nzambe mais tozalaka na makoki ya komona nzambe te pasteur moko te to prophétesse moko ayebisa bino ki amona nzambe soka tozongi moke omoni isusu Yesu batalisaka biso na film ya Yesu amati na ngomba mais amonaki o ezali ba koko na ye parce que na yo mona ba Eli ba bimaki mais ayoki mongongo ezotalisa ye liboso ava ba Eli ba bima mayoka ki mongongo nzambe c'est que eza na biso tout na sena moi oyo nzambe lolenga keli mutu atie mutu na lolenge o akoyiko vivre na sena moi akoyiko lobaki mutu oyo akovivre na musala onga na pesi na place amemelango na kilokoso na place amemelango na kimuyibi mais alobi mutu nana mona lobiko nde oyo zongo sunganga mais soki yo kei omoni lobiko to omoni changement ozu mukanda to ozu musala mais oki okimi na yo oza pe na punition pe okutana na ba conséquences susu ebele ya mingi ya koleka pote mokili ezaka na kokende so to lobi bakoko na biso bakufa batu pe mususu balobaka na 2000 dede mokili pe ekufa mais tomonaka mokili ezaka ingeta ba yesu kotalisa biso balobi yo mir ezaka mato ya koyoka joka te lokuta mir ezaka mato ya koyoka te mopepe ezaka matoi mai ezaka matoi mabele pe ezaka matoi o ya koyoka eza pe lolenge moko tangu nzambe ayebaka o eza na kati ya motema mutu ezaka secret ya yo na nzambe mais oye bimaka nde ndoki pe muta mokila senini akangi pe nzambe pe azwi na part na ye o tota esaka bana nzambe o eza bosolo boyebi vérité eza lokola bandeko ebele même na mboka na nga Congo même pe libanda mboka mutu mosusu pe akoki koyake mama kitambala nalingi nzambe asalela nga nzambe oyo bondelaka asalela nga bikamwa peut-être lelo pe so na komi général lelo pe so na komi na titre nga na zoloka mama kitambala na kosunga yo to na kosunga bana oyo kadraka mama kitambala pe abuki pe mabolongo na ye mama kitambala pe asambeli o mati na yo pe titre wana bande koluka mais obosani soupe ko mobera so mama kitambala ndoki mutabakisi oza na film bakekele obligatoire biso pe eza na ba prière musuna ko sala tota esaka mwana nzambo eza bosolo boyebi vérité po mukenzi nga eza don o nzamba atie kati na nga nalobaka naza na don ya prophétie naza na don ya kolimbola bandoto naza na don ya ko guérir na pe naza don ya ko traiter bato na likasa nzete tota esaka bana nzambe o eza bosolo boyebi vérité mais naza na musala na sala raté musala o nzamba pesinga ngwana mais na memelaka ngona kimuyibi te na memelaka ngo pe na lokoso te poko tala batu lolenge bazobika na maladi batu pe lolenge bazozwa ba mikanda batu pe lolenge bazovoyager batu pe lolenge bazozwa misala kasi nga mama kitambala na koyeko za lolenge na zabo ete nga pe mama kitambala na koza peka na kofutela te nga pe mama kitambala na koza pe na nzala te mais soki eza à cause ya batu moko ndenge ba pousa na kapembe na nga lokwa na zanganga
bapusa na kapembe na ngai na tango bango bazana ba besoin na bango lokwa nga na zandoki na muta bakisi bayebika ki e osimba mais siko ngai na lobaka na zandoki ya bandoki na penga na banganga po tata mokei na nyonso nda zandoki bandoki pe nzamba te pouvoir na baloba nanga soki na lobby vwe kanga mais tango yo sali alliance moko olobi ke lelo mama kitambala fulani soki nzamba pesinga mukanda na mboko nga nazali na kobosa note peut-être na bano yo katraka mais musu peut ozu mukanda mais to comprendre que mutu so azu mukanda pesa pe mukanda eza musalate mais au pesi sous demande mususu mama kitambala soko sambeli pona nga nzambe na yo asuminga na zwi musala na kosombela ta lopangwe na kotongelo pe ata mwa angare na mabelo yo zala ngo po bofanda kimia na bana mais mususu pe mususu te bozwa pe misala bozwa pe mikanda et arriva pe ingeta mais obosani nzambe ya mama kitambala kwa na fimbwa kekeli pe naza na prière musu na koyeko sana musala na wana sika yo zwa po ozwa ngo na nzela na nga na sambeli na ndenge nzamba tindinga na sena moyi na musala na nga yango na kolia na musala na ngai yango na kozala kimia ingeta ngai na transfert message to pouvoir moko on nzamba te kati na ngai yo lelo zi musala yo lelo zi mukanda kasi wanga ni mama kitambala o wanga ni nzamba mama kitambala kasi na buka pe mabolongo na sena musala ba moni okokoti ingeta ba moni openda koko pende ya 120 ans ingeta pote ngazala pe musu na bureau na vandi mutu so yo kota yo lukana ninga mabe kutinga pe kokwa na ta saka bana nzambe za bo solo bo ebi vérité po to c'est la kisité to c'est la kindokité mais yo omi mona ka oza jeune mais côté nyonso to comment ko beta ba porte ba koma mona okoko obenga famille ndoki te raisonner alliance raisonner maloba mupepo yo bimisaki ekangami ingeta pote balobi na sek efongwami likolo pe fongwami na sek kangami likolo pe ekangami po musala mukanda mutapesa ki yo tata mokei na nyonso elongo na fumuki mbango mena nzela ya mama kitambala ingeta po eza pe na bato mususu pe libanda mboka pa beta 20 ans na mboka azwa pa zwa mukanda te metanga be pe mama kitambala alakisi ye basambeli pa zwi mukanda azwi pe musala mais lelo awangani nzamba mama kitambala lelo amoni mama kitambala mutu mabe okozwa fimwa kekele po likambo esilaka te na kati ya mutu ingeta nga naza mai na koluka bino te me bino ne kutu bolukanga mais est-ce que mutu ya iba ke ya sali parti ingeta matondo yo talisi eza lokola olaki mwasi par exemple que ingeta omoni lelo bato ebele bakoma akutana na baconséquence mosusu na vie totika obenga bandoki po nzambe akela mokili oyo na liloba ingeta liloba eza pouvoir ingeta ndeti ngai mama mbikudi naza maloba pouvoir nalinga koloba mabe te po ekangaka mutu direct nakoyi mpe koloba mabe te mpo na bana na nga mais lolenge nzambe akeli ngai mpe apesi nga bado oyo naza nango nazaka mpo na mokenzi yo moko te ingeta totalisa bana nzambe oyo eza bosolo boyebi verité yo mokenzi okozala na rankine na cameraman na yo mais olingi okotisa ngai musala nzambe nga mpe nakota na rankine na cameraman bokeba na eloko wana naza mpo na tout le monde mutu mpe okoki kosomba nga na enveloppe te mutu mpe okoki kosomba nga na mbongo te mpo nzambe atie ngai mpo nasunga mutu nyonso na mutu ya liboma na ndoki na mutu ya bakisi na mutu ya maladi na bato baza bia te nzambe atie ngai mpo nasunga mutu nyonso ezala meme bapresident ya mokili okoki kosomba ngai te mpo na enveloppe mpo nazaka mpo na yo moko te me naza mpo na mokili mobimba ototesa bana nzambe eza bosolo boyebi verité ingeta matondo mama kitambala nazosungisa toujours na ka wana yebisa biso nanu mamni elekaka ntango moto alobaka liloba ekangaka biso toyebika bapati te eza kisi te nzambe nayebisi maloba eza kisi omoni maloba eza kisi mpe eza kindoki seke bato tomonaka mabele kwa bango barespectaka vraiment ingeta po barespecte le fo eza bamona pena barouge otya mwa babiloko bikeko te bamona na bango barouge te
ba mona ba pe biloko bikeko te ingeta poso totali pe misusu na ba église misusu ba doraka bikeko atia fuke mi pepe bien pe cheneti na yeme a doré keko mo etelemi wana tota esaka bato eza bosolo boyebi vérité nzambe asala mokili na liloba pe maloba na biso eza na pouvoir pote nzambe alobi mboka oyo ezali mabele ya mboka ane pesamela yo kasi pourquoi mabele ya mboka ane pesamela yo te olandi tomonaka même bamindele akoki koya na mboka moko esika so akiti na aéroport il faut afuka mabeze mabele asali impact na basetre oyo ya kutu wana ya mabele totalisa bato eza bosolo boyebi vérité ingeta asali alliance moko o bino boza sala savoir mais muto comprendre ngo muto akimpevi eza pe lolenge biso na koyi ko sambela naza makolo ngulu naza a contact na bancetre nanga o tota esaka bato eza bosolo boyebi vérité po na mbetu pe ba matango na basapatu te eza pe ndenge moko na cimetière tango nga naza mutu nyabi ke fona respecter milimu na ko mata likola tombo mutu te sana senga milemvo pardon na ko kota na cimetière na mapapa te po eza mbetu ya bisotu il faut na longola mapapa mais batu misusu bako bengo pe ndoki batu misusu pe bako bengo mutu bakisi po baza sa koyeba mais loko nga na zana boyebi yango na longoli na koti cimetière makolo ngulu po na mbetu na yo o mataka makolo ngulu te tota esaka bato eza bosolo boyebi vérité mais lelo bato bakoma kozwa ba conséquences na vie à cause ya alliance moko oyo salaka lelo komo okufela peut-être bana à cause yelo komo ko salaka lelo memeli o malheur à cause ya maloba moko bimisaka lelo bimelo memeli o double tokta ka bandoki te tota ka te vanda sala bila ya vie na yo na prometaka nani o na kokisaka te fona kokisa yango po mupepe wana nga mna tinda ke otobimisa ngo c'est que nzambe mutapesa ki o maloba wana obimisa mupepe wana pe kangami eza pe lolenge ba prière na prière ezaka na air nango prière na prière eza na ngonga nango okoko sala prière eza na tangu ya bilaka yo zobelela mwana nzambe batu bazalaki wana baza ba ange ya bilaka to baza ba ange ya mwana nzambe buli yeki mweli bonde lino mata ezate ezosuka c'est que nzambe azanzamba ordre azanzamba des autres te musala on nzamba apesi biso pote bino nde bosunga biso mabeke nga na sambeli to nga na sambela ka bomona ka lobiko te mais tangu yo moni lobiko nga na ko tambola na bilamba to boka te tangu yo moni lobiko nga na ko rolala te kana na libanda en signe de reconnaissance ingeta matondo mais tangu yo zo sala ngote mutoki nanga o ezo bima tangu nyoso yemso to yo lali pongo zo gonfler kwa mais nga wana nazo sambela pona bino mususu kutu yo lali na yo mais nga wana na lali te na sambela pona bino nga wana na toki libumu nzala ozo fimbo kekeleka ko obligatoire ingeta matondo mais na communauté na biso congolaise biloko pe ezo salema trop toté amakitambala par rapport à expérience na mo musala oyo ingeta ndeti nga penda eza pena ebele ba misusu pe bazwa lobiko misusu pe bazwa changement ti lelo pe bazana bango eza pe lolenge pe ya bato misusu akoyi kosunga yo tangu aza musika mais tangu pa pusani pembeni na yo musu akuti yo pe ka olia alipa musu pa osunga osute mais sunga mutu lolenge olingi kosunga ye salisa mutu lolenge oyo lingi kosalisa ye mais kotala te o nde mutu aza ponga peza na bana ebele eza pe na bato ebele mususu abande osunga ngai na tomona ni fara te mais mususu so aya ye peut-être mama kitambala yambie na maya malili omoni pe banda zongi pe osungo pe lisute eza mabe to sunga mutu ndenge tozo sunga ye po memi ba président mboka basunga bango kaka mais baza bato bakokati baza na nyonso te bakozwa pe babilo misu te uta libanda mais bazaka na poso basala nini bazwa tota isaka bana nzambe o eza bosolo boyebi vérité mais ngai so na lobi naza ya kosilika bakaki kobeta so na lobi pe naza ya kosilika bana ebele yela bango mais naza ya kosilika te natalisi kaka bana nzambe
nzambe atie biso elembo wana po tosunga bino pe il faut bosungaka biso mais bozalaka bengra te bozalaka mpe bengrati te ingeta matondo tozoli ko avancer petit à petit comme déjà na kokende na kochite. Alors mama Kitambala nazongi un peu na point na yo na point moko awa pour na bakisi comment évoluer après selon ba maladie ou bien ozalaka na ba maladie moko spécifique esika ba pofandela kaka ndeka yango peut traiter ça peut question moko tozwaki et pas bande ko bito fait to comprendre un peu comment la bakaboro boy que yebo rebi ki awa la bakasi ingeta matondo tolobaka na mokili ki connaît toi zate na mokili pe mutu ayebi nyonso aza te mutu ayebaka nyonso ezaka molimo na nzambe po molimo na nzambe esalisa mutu baerreur te molimo na nzambe soki eza kati na yo eloko mosusu mutu akomona yango grave mais molimo etalisi yo ebimi na oka moke boye eloko mosusu problème mosusu mutu akomona yango awa mais molimo na nzambe azwa yango akomisi yango kaka eloko moko eza nango moke eloko na otalisa bana na nzambe makanisi ya mutu ekoki kosuka mais molimo ya nzambe esukaka te ntango nyonso tunga atalisa nzambe ngai natangeli kotraite te navandi boye nakoti koo moko boye balakisi nga ke zwa likasa oyo zwa mosisa oyo zwa nzete oyo sangisa epesi formule boye epesa mutu abiki na mutu avandi molimo etalisi ye zwa likasa oyo zwa mabele oyo pesa mutu abika eza deux choses différents ingeta po molimo ya nzambe okosambisa yango te molimo ya nzambe mpe okotakisa yango te seke eza mpe na bato misusu baminganga mayele mpe sukaka mais batindi bango mpe pa na nga bazwi mpe lobiko bamingango batangeli ingeta bakie mpe basuki babengi mpe mama Kitambala akie mpe omwe mpe mutu mpe azwi lobiko seke na mokili mutu akoki aza te mutu akoki ka eza tata mokili na nyonso me nga na traitaka bamaladi oyo molimo etindaka ngai traite molimo etindi ngai zwa oyo mutu akobika sala boye mutu oyo akozwa solution matondo ingeta me eza mpe na bato batangeli mayele na bango mpe suki olandi ekoza mpe libanda mboka me oyambi mpe appel moko mpe oki ozwi mutu na aéroport oki mpe ozwi mutu place moko oye mpe mutu mpe azwi lobiko matondo ingeta réponse na ngai yango ali eza claire. Alors merci beaucoup mama Kitambala na ndenge omeki vraiment kotalisa likambo wana concernant nini ya kobika. Alors ndenge nini mikolo oza mpe kosorganiser parce que tout ce qui peut bandeko mpe na bambanza ngongu bandeko mpe na ba province mpona kose déplacer bosalaka ndenge nini kake mutu vraiment azokoka kose déplacer te malade to déplacer na biso tote ko voyager tokende libanda mboko ezaka mutu abengai biso po azaki ka moko ezaki da critique tokenda na biso ezaka mutu soko ofutelanga transport ça mutu peut-être obikende naza boye na koka kotambola te naza libanda mboka soko ozwelinga invitation ofutelinga oyo eseki kena komisika nazali non ya kotraite yo naza na limite te mokili mobimba sans problème eza kaka yo ofutelanga batransport na nga oyo ekosala kena koma esika oyo ozali na traite yo c'est tout obiki na tourner matondo mingi eza kaka te ke mama Kitambala bato ka fo bayaka ya fandika esika moko te ndeti na bakisasa ezalaka mpe bato misusu ya malade tokenda kotala bango dimanche po dimanche ezalaka repos tokenda toke otala bato misusu baza na bahôpital bato misusu mpe baza na makoki ya koya esika oyo nga naza te bakoki mpe kosunga nga na mbongo ya carburant nake kotala bango na bandako nake kotala bango na bahôpital c'est tout. Alors matondo mama Kitambala alors kisi beaucoup plus na constat ba recherche na ngai comment na kisi oyo par exemple osalaka ya force donc côté ba papa bato balinga ngo un peu na otala déjà na mona ke bato bazolinga ngo un peu moins mingi ingeta menga so hotel ba témoignage na nga omona bato ba cancer ba témoigner omona bato ba prostate mutu aza na sonde bazoli ke belé ki même bato ingeta total saka bato omona benda ke mutu aza na sonde penza mais un mois te une semaine 2 semaines opindoli yango olandi mutu aza na prostate omona wapenda lianzi bato bana ba cancer bazobika bato baza na ba problème ya ba force bazobika ba force eza na balolenge belé ingeta ozolanda mutu mususu akoyi kozala na problème ya hémorroïde ya libanda mutu mususu pa koyi kozala na problème ya hémorroïde ya kati mutu aza na hémorroïde ya libanda jamais akoyi kopurger
eza na bakisi ya kovandela, eza na bakisi ya kobaka, eza na bakisi ya komela. Mais moto mususu bakoza na hémorroïde ya kati, il faut apériger. Toza na ba produit ya massage ya peni ya kimobali. Ozolanda poteke peni na yo ezala forme be peni e ya monene te. Po ezala ba docteur moko te na se na moi oyo nzamba sali peni na ye na lolenge na ye me ba okosake soko masse peni na yo ye monene lokuta. Eko pesa ngo makasi esala eloko oyo yo za na posa yo sala mezate ke peni na yo e ya monene. Ba bato balobaka ke yango yo mwamba nguba peni ya papa e ya monene lokuta na kopesa ke peni na yo ata on ndele bazo sala wana lokuta eza na kisi moko te elongola peut-être loboko na nga mama kitambala ezalaki na oka mukebo alekomi sango susu mibale esanga susu na mupende te wana okima sala bongo za siko sala nini te wana okima ndenge na bango ezongisa kibopikiliki kibopikiliki na kokoma munene eza deux choses différentes ingeta eza tota esaba na nzambe o eza bosolo pe ba hémorroïde mususu yaka eza ba infection ebendelaka pe bana mibali ozomona ke na makasi na njota kimobali eza te yo kolandaka te ke nazwaki sa force nazwaki si ya boy il faut pe autre te po mutu soki pe aza na infection ememelaka pe mutu hémorroïde omona pe mutu kobeta omona pe makolo malili eza ba effet wana ingeta omona pe ozo sentir mokongo pasi mais eza na bakisi mususu eza po esembola mokongo papa ekomisa pe nzota papa bopikiliki tango nyonso tu papa lamuki na 5 to 4 mutu rouge bane kosilika to calmer te ingeta mato mais jamais ekoza na kisi ekomisa nzota papa lokwa mupenda mama kitambala lukuta bato ebele bazwa ki pomade na yo na babulu moko ya bongo te ngai mutu nyonso tozwa kisi na nga même ya pire même ya komela aobenga ngai ye moko mutu kuta na postate opesi kaka kire na postate premier jour azongi ata na sondi mais azosenti ba sensation abima na mama wana erataka te na kote ekibo mwasi pe po kozala malamu kozala propre kozala penza otozoloba ke nzoto eza malamu po papa pe ase sentir pe à l'aise ingeta ezali oke ezobongisa kote ekibo mama matondo ezali matondo na ba conseil pe olandisaka pe ingeta mais moi il faut kozala propre moi il faut kozala malamu yo kanisi ntakolo ba kisi na libala ezanda kokota ndaka nganga te to kotela mobile eloko te ingeta matondo ezana ba pratique ebele o papa pa koyikolangwa yo matondo ba obali ba yo kango ba bengi mama kitambala mambo eza somo ingeta mais ko massage wana ya pomade wana na monyo lelango fort yo po masango na pesa yo yo oyebisa bato po oyebi oyesala te biso za ba matière didactique parfait yo yebisa so na sala lango to te yango so c'est tout au masaka pe to ni po bato bazo na masandeni na longoli papa na ko masé wana ko bikindo kitoni na pesi oyo ki osali na longo na wana eza abomination to so ndeni voilà tout comme ça que biso eza ko ba no sokola papa oyo mopona bato longole bilamo bano jamais eza bongo te donc là eza bongo te parce que to za ba biloko ebele opona papa nzoto ne tangu ne so to eza na makasi surtout au mona bandeko mususu aola mukana tongo ao senti nzoto lokwa mutote ko sala musala ya makasi na buto senti nzoto passe miko eza na bakisi na biso disi biso antibiotique na biso na sala ngona 7 plantes ezo traiter barre ezo longola mutu tension ya misu ezo sokola masuba makila et pesa mutu mikwa nzoto makasi ezo traiter pe mutu barre ka antibiotique wana moko est-ce qu'on l'a dit et pesa pena ke mutu bopikili ki penza voilà bongo ozo eso tota isabana nzambe o eza bosolo boyebi vérité eza pe na bakisi mususu tozo bake ezo bongisa pona kote ya kibomama soki pe totali bana basi mususu okoza pe oleki peut-être oza na problème ya kobota mais musu pe muto mela pe kisi mais okanga zemite mwana mwasi soki azali na problème ya nyokankao tokoki ko traiter mutu wana vibron esili mais okanga zemite po nyama wana aolia ebana mutu musupe akoza na problème ya nyokaka ote me matrice na ekomi malili
akanga pe zemete mutu mususu pe papa akoyi ko yeshakile na kati na metanga telemi ma esopani libanda matrice nyoza mupanzi ata otamboli partout okanga zemite il faut pas traiter on wana poyo obanda sko traiter mabota tout ça sous santé vraiment ezaki ndokité mutu pe mususu ko za pe na infection okanga zemite mutu mususu pe za na infection mais okangi zemi omoni zemi wana peut-être voilà ok ipe okuza boti mais omoni osimi mwana te omona mwana akufi makomi vert ba fausse couche ozolanda siko nyonso tu wana biso topesaka traitement wana complet po mutolo ya ngai pe mama soki etondi na salite na okanga pe zemite ozolanda mutu pe okoza pe na problème ya mabota mais biso to traité au vibrone biso to traité au peut-être nyokanka to pesi o ki sa chauffer matrice mais to toucher côté musute yango biso traitement na biso to pesa kango complet ya la douana nyonso to ona et bongisa partout partout petango ozozwa traitement il faut qu'on en a repos ba traitement pe mususu esengaka couple pour mobali soki ezo bima kaka lokola moi ezo tirer makasi te moi si pas kanga zemite et ko oza pe nini na yo ba si prendre eza mai moi si pas kanga zemite okoza pe osubaka mais masuba na yo ndenge za ka mona mobali tirer ya yo zo tirer te ezo suba quelque part moi si pas kanga zemite est-ce que l'andi c'est que ba traitement na to lingaka to yeba pe na côté ya kimobali to yeba pe na côté ya kibo mwasi tozo pesa bino traitement tango esili bo meki kindingo siko to ko traiter mwasi mobali pe kuna ozana ba problème pour ezape na ba mibali belé libanda mboka bakanga mabota ba baby sa o ezali ba siprome na bango ezali libanda mboka ebele baby eza sous na qualité bien mais moi ça yebité alingine kubota te nanko kaka ezana bakisi o bapesaka bapesi yo pe omoni ke mwasi ozolukaze mais mobali no déjà abebisa na ye babiloko na ye po okanga zemite ezana bakisi o bamelaka ezali c'est que faut kolandela pe côté ya papa olandeli pe côté ya mama mais eza pe kosololaka pe couple bozwaka temps ya kosolola pe ezalaka malamu mingi pe na ba makambo mosusu o elekelaka biso même na butu ezalaka pe faut kosenga ngo na maboko ya Nzambe po mutu mwasi na mobali so basangani bakomaka mutu moko même na esprit mais moninga mosusu akoza na esprit makasi yeba ekodomine ya moninga eza pe ndenge moko soki botiki nzela na bino wana na maboko ya Nzambe moko pa koyi koza na sida mais moko pa délivrer moninga ka nde bosangisi nzoto ingeta matondo Makitambala ba ministère auto développement prochainement parce que déjà le Mazana si ma caméra c'est le signe vraiment merci les loba si je pense que ma papa et ma maman bazala au CP na bandaku merci pour la disponibilité maman Kitambala invité dernier dans 30 secondes moi bambote pe koki kozala et puis to banen pe okabwana yo ingeta matondo na pesika mbote na bana ngani surtout ya mokili mobimba na lingi bino mingi na koma mvuluzi kimbango menga émission nga na kabola ngo kana loyembo ingeta moto nyonso tu azana posa lisungi na nzela mama Kitambala ezaka liboso na mama Kitambala te moto azosala po bobiki eza tata mokeli na nyonso lelo banebele babungi nzela lelo pe bamamebele babengani bandoki banebele babenga bandoki akoza ba prophétie so totala pe tozomona ba serviteur a Satan pe bazebele o babomi mokili babomi mboka tota isaka bana Nzambe o eza bosolo boyebi vérité mama Kitambala lobi fongola meso moi mwene kokanga miso bayibi ya biso ebele tozana ne azibula na yebi ke totikali na mikolo mkepo to si sa isusu tokota 2023 c'est que ozana problème moninga ozana likamuluka moninga bosolola bozala bomoko bolingo pote sika bomoko bolingo ne Nzambe salaka Nzambe atombolaka bato baza bomoko bolingo na yebika ke tokoka bwana bino na loyembo ingeta matondo pote na yebi loyembo esalaka bana ngana surtout bien esika bazali elongo na fumu kimbangu limaka mama Kitambala ngwana eza affiché zwa mai zwa mungwa benga ni mama Kitambala ozwa bimiangu ya tikotak elongo na fumu kimbangu matondo ingeta mamelelele fumu kimbangu aza danger mamelelele balongi nyonso baza danger o papa kota kwe tata zibula babosolo kwa babosolo
takimbangu mwinda ndombele takimbangu mwinda ndombele kasi baya mina ngunza yakame bukeba hui kuzikula kimbangu ya yetwala ni mukalengela kangama babi elongola fumukimbangu fumukimbangu elongola ya kipa na balongi tangu nyonso tutota isaba na nzambe ba aza danger vuluze kimbangu aleki bango fumukimbangu aza nyonso elongona ya kimpa mamelelele nabike ezala bandeko misusu balingali national ya kimpevi ingeta babike tango eza muke mais nabike bandeko misusu bazoloba bangana bazala sima ya kamera pe mususu avandi wana aozela kaka babi imbila babi nzemboyo bayembango ya ovanda te il faut telemi lokota mabela mboka oyo zali lobela yango même si ko za mabele zate sala signe ya kozwaka osangisi na lokoloniati olokoti okangi ozwi loboko na yo tie likola tolo ozwe mandiembo avec autorité talesika soleil bimaka soki molimo ekotindo pakola na njoto pakola na ba dossier pakola alias ekota na loboko pakola na one sotu molimo ekokamba yo matondo imbila kungwa wa mbote imbila bibwezi byabyo mona pasiave la takimbangu ingunza sivu imbila ebibwezi mukanda ndombe avo tuzizila kwe heto sikamoni wongako asundi tuzizila anga esunda tusumenza otubakesa makesa makima ngutusia andama sikamoni ongako avo tuzi zila kwe eto sikamoni onga tutanga kumbu malamu makongo satupa nzunzinga matondo mingi zolanga ngwelendo. Voilà, tout comme avec ce plaisir, on va continuer. Nabanda pour plaisir, on va continuer. Merci de l'œil avec la caméra et bien sûr, on